kasi koko so tokute na yango ndenge tozosola to émission na libanda kuna bandeko na biso bazo revendiquer kolandela bakongolo bazoboma neteni Afrique du Sud ba epai kuna la police ezopanza bango nde esaliki embouteillage esalami ya makasi bangunza mosusu kutu tisi tokokoba kaka manaka na bangunza oyo bakomeli biso oyo na esika oyo bote na biso bangunza tokobana na bino ngunza kanza epai wana spécial le 10 septembre 2019 mosala sa bilulu nini ebombamaka na kati ya date wana bino bangunzo boza na kati ya weekend toujours kaka ko rappelaka biso bayinda pomba te boza moko ba chef spirituel na kati balandi esengeli biso bayindo toyeba kotalaka nsima ngolakisa eleki mo bambula mai oyo mazalaki te kasi ndenge nini Fumukimbangu prophétie oyo asala yango uta 1920 otalisa kozala ya mboka lolenge mboka kosalela kasi soki biso bayindo toza kolemela esika oyo mpona nini mosala moye nakobanga eyaki te kino bangunza bayeba oti koleka na bileko bileki awa bakulutu na biso bazalaki na somo wana kasi leleko oyo mfumukusu kia nzala mpana ngola ekotelema elongola bandeko mosusu ela ya koluka ete bangunza bakoka kokosa lokola tosalelaki kibongai kokoso ezalaki nde esalaki ete tata mokeli ya bikela mobiso na nzela mfumukimbangu akende komonana na ndeko moko ya eglize ya mupe ndeko ebeli nde azwaki mpe kaka meme mission ya kosangisa baponaki moto libanda mpona nini mpo ete biso na kati mwa badivergence ya makasi ezalaki mpe mwa kowelana ezalaki bakezwa moto libanda ebeli ntango ayaki tovandi tobandaki bareunion oyo na njili epai ya moto atoli tosanganaki kuna ti tolongwe kuna toye na ngilingili na siège ya mfumukusu na aveni ngilingili tolongwana toketi na BRT na chaîne oyo papa ebeli oyo tozolobela azalaki na yango nde kuna tokangaki makanisi ke lolenge balakiselaki esengeli bangunza bangana mpe babanda kobele losambo oyo mfumukimbangu asalaki mpo ete losambo wana bandeko na nga okokuta maloba mai maza na kati mfumukimbangu alokuta 1960 kino na bileko bizali koya mais ezali eloko oyo bandeko batiaka yango kate yango mfumukusu elongo na bangunza totelemi mpona koluka kolamusa lisusu mokolo wana na bakasi mpe na nguya na yango nakati mabomami ezali eza lolenge ya losambo wana ezoluka kolamwa bato losambo ezolukela bato makasi eza na kati mokolo wana yango ndema basesa wana ngunza sakibanza ekozala malamu botalisa bandeko lisanga oyo bokambaka yango mutuna na biso eza nanu boye ntango ngunza kanza azolobaki ya bandeko baya bokosala losambo mais mboka déjà bato ebele si epai wana basali ya nzambe lokola mpe bino basanganaki kosambela mpona na bango so bino te mais bino oyo spécial oyo eza na matadiki bala na kosambela mpona mboka bino bokoki kosala yango bozomema yango système ya concurrence ya bamusicien te ngunza saki banze kozala malamu mpe botalisa bandeko kombo ya lisanga na bino bokambaka oyo eza na kati ya religion africaine matondo mingi ndeko mopanzi sango mpona kopesa biso maloba matondo mingi mpe na bandeko balandi biso ngunza sakibanza tozali délégué chef spirituel na lisanga ya molimo ya nengwani ya mega oyo ezwami na bumbu na nani na selembao nakomona motuna oyo botuni biso ya solo bandeko bayaki basanganaki basalaki losambo kaka na likanisi ya koluka kimia mpe kobungisa oyo etali kozala ya bayindo kaboye ete ndako oyo olalaka te moyen oyeba esika oyo etanga azali te toboyi te bandeko basali losambo metango losambo nini ezali sa ete mfumukimbangu ntango abotami na kati ya mabele ya Kongo oyo yata nde bakitisaki na nzoto na ye mpo ete akoka kopesa manaka to programme oyo ekotambusa mboka ya Kongo mpe ekotambusa bayindo vanso nde bongo soki biso tozokobeta sete tozongi susu awa toye mpona jani te kasi toye na likambo oyo ezali ntina po totalisa na bandeko ete direction oyo bango bazali kozwa eza yango te parce que soki ezali na oyo alobela lolenge ya Kongo mpe lolenge ya mutu mwindu mpe ezali kaka mutu moko ezali Mfumukimbangu nde maye alobelaka ezoconcerne mpona mbalaya ya monama ezokoconcerne ke bayindo na kati ya Mfumukimbangu nde tokoya kokuta
oyo ya biso ba valeur na biso to bungisa poti bazo ba losambo eza na vrai pe ko za normal mais siko bazo ko adresser losambo pa ya nani ofu mukima oyende mutu azali na programme oyo uti pa atata mukindi ekiki pona bayino tanke to kolanda programme wana te des programmes wana ekangani tozali na ba programme ya 1921 tozali na ba programme soit prophétie na 22 pe tozali na programme ya 44 or soko landi ba programme wana to ba prophétie wana nyonso ezali kolakisa ete ya solo soki tolandi ba prophétie wana tokomona oyo biso tozali koluka pamba te soki bato mosusu bakokende ko devancer ezali malamu mais ezali pasi po lelo oyo bato bazangi bolingo meme maye biso tozolobe mfumuki mbango bayebaki bosembo pe siki ya oyo bakangela mfumuki mbango ezali bandeko na biso ya kolika pour preuve tango bakangi mfumuki mbango mutu moko te azalaki na ndingisa ya kokende kokutana na mfumuki mbango mais bakatolike le 17 uti na kisantu bakei na Lubumbashi lelo oyo bakekutana na mfumuki mbango ndai kotuna bapesaki bango programme ntambo bazolanda biso émission eza en direct eza spécial 10 septembre le 10 septembre ezali mokolo oyo bangunza ya religion africaine elongo na bango bangunzo nyonso basala bamasanga na babengisi bandeko nyonso ya bayindo po tokosala losambo ya Congo oyo ezala na monga fula na monga ya 9h mardi oyo yango omoni totie spécial le 10 septembre ngunza bokiti boto ngunza ebele ya bato bazolanda biso na ngonga oyo ngunza bokiti tango bazoloba ke okende kosambela vraize ebele na nini tosambeli trop avant ndenge mpe tovandi avant nga na botama mpe mpona mboka oyo mekasi eloko moko te ebongwana na kati ya mboka oyo lelo mopepe phénomène kingunza ebotami makasi bino mpe bangunza boye bozobengisa lelo ya bato ya bakongolais te mpe basalaka appel boya bazoka misala te bakozwa misala bino fale bosala te appel wana kolandela lokola peuple aza na misala te lokola peuple azolia bino bozwa appel bandeko baya le 10 septembre 2000 bosala na ntina ya mosango kozala wapi ngunza bokiti ekozala mpe malamu botalesela batelespectateur oyo bazolanda bino bokambaka na kati ya religion africaine maloba epai na bino ngunza bokiti matondo mingi ndeko mopanzi sango elongo mpe na bandeko balandi za kiti boto tozokamba kimvuka ya boyeli bompa lisanga donc tobengi yango kimvuka eza lisanga ya boyeli bompa oyo ezwami na lemba siège livulu ya solo ndeko elongo na bandeko balandi na motuna botuni biso ya koloba ete bato basambeli mingi na Congo bato basambeli mingi na Afrique kasi biyano ya malonga bazozwa yango te ya solo boza na raison ya koloba bongo kasi tosengeli nano koyeba losambo eza nini losambo ezali lisolo eli na bango to na milimo na bango mais losambo oyo bino bolobi bandeko bazokende kosalaka losambo ezokoabutir biso na eloko moko te losambo na parce que losambo bazosalaka nde milimo ya bapaya or milimo ya bapaya ekoinspire biso bolamu te ya bapaya ekoinspire nde bango bapaya bolamu basalaki losambo wana ya kafukafu mpona kolela na mabele toza nde mabele bato baza mabele baza bapauvre bozomona yango ntina oyo tozosalela losambo mpona mabele na biso ezonga libre ezonga donc tozala bansomi ya mabele na biso ntango tokozala balosambo nyonso tobanda kosala ekozala na biyano ya malonga mpe bongo ekosala ete tozonga tomikelela tomisalela mayo toza nango mposa lolenge bakoko na biso bazalaki kosala bozomona bomoni ndeko mopanzi sango elongo na bandeko balandi biso toza bayindo okotikala komona ata mokolo moko te na mabele ya baarabe ntango bazosala losambo bakokobelela na français chinois ntango bazosala losambo bakota na biso etika losambo na ata mokolo moko te mais epa na biso bayindo ntango ozola stade par là okende okuta na baparler en langue soki quelque ya balangue balobaka wana bato bayebaka te siko milimo ya bakoko na biso lelo biso toza bakitani na bango ntango bino bobeleli arashaba soki nini babelelaka wana koko nini ya ete nini na koko yoka mulango wana bato bazosambela nzambe to boki kosambela bakoko kosambela nzambe mukolongo to boki kosambela bakoko mais tolobi bo ndeko mopanzi sango longo na bandeko balandi est-ce que nzambe oyo biso tobengaka tata mokili okilo bozona est-ce que tomonaka bango mais tozomona tata mokito nzambe à travers bikelamu à travers bato à travers banzete à travers banyama ainsi de suite oyebi ke bambisi na ibale mpe basambelaka bambisi na ibale mpe basambelaka mais ntango mbisi asambelaka akosambelaka na kimbisi na eti akoki jamais mbisi na kinzi mais mpona ole tosambela ndenge bakoko na biso basambelaki tokende kosambela ndenge baarabe basambelaka tosambela ndenge chinois bazosambela yango wana balosamba nzoka
na bolingo na ye atindelaki biso Mfumu Kimbangu o Mfumu Kimbangu le 6 avril 1921 pona kosikola loposo moyindo pona kolongola loposo moyindo na kati ya boumbu ya baloposo mosusu ate biso bayindo tozala bansomi ya mabele na biso nde wane kolingisa ete bakoka kokanga Mfumu Kimbangu na boloko ya tuku liba eloko ya motu te d'ailleurs baloba azala non violent balobi Kimbangu na prison avec condamnation à perpétuité condamnation à mort na infraction nino ya salaki pour interpréter la Bible de sa façon. Donc assemblée qui lisusu te lolenge ba mindele ba to ba loposo musu balinga ki to sambela mais asela ki le septembre to banso ba indo na banas nyonso ezala bandeko na biso bangunza bayo ezala ba indo banso na biteni biso bazwami bayo bazana eteni ya politique to bazana eteni ya spiritualité na bayo bazana eteni ya science to ba scientifique biso banso baindo to ya mo poza mbere to yebi ata sens nango to kumisaka bale sakoli babenga ba prophète ko atiki ba prophétie bilaka wana Mfumu Kimbangu asalaka yango na makasi pona biso to sengeli penza kafuka na bandeko spécial le 10 septembre na religion africaine et bengisi bangunza nyonso kaka mundu atolobelaka kombo ya Mfumu Kimbangu te bengami mokolo le 10 septembre oyo ezali mardi na ngonga ya 9 tangu ozana mwamba okozwa rond-point ngaba soko kiti na rond-point ngaba ozuba bitu kokende na matadi kibala soko komika na matadi kibala otuni nazoluka lisanga ya baindo lisanga ya vam bokomona kutu bato bazoleka na deja wana bazobalataka mingi ba vert noir jaune bolanda bango epai wana rendez-vous ya monene epai wana ezwami biso nyonso baindo balobi bayo bazana eteni ya science pe o bazana eteni ya mardi ya le 10 septembre boya to sambela na mani epai wana ebele ba téléspectateurs o bazolanda biso to banzi pe bakoyanula pamba te année passée pe bosalaki susu losambo mpona ya mboka kasi ngunza motuna na biso evandemeleli wana moto soko azosala likambo soki ndakisaka ndenge soki moto azosala mosala soki baretombe na kati ya mosala wana eza te moto atikaka ebongaka ntango moto azosala mosala mpe azomona te nazalaki na position oyo nakomi na position oyo banda bobandisa ngo ya Mfumu Kimbangu nayambaki bino oyo bale 9 mars nayamba bino bale 2 juillet nayamba bino bale 6 avril nayamba bino bale 29 bale 12 octobre bale 29 octobre tala badate ebele nayamba kokanisa ya lokula malawu badate ebele nayamba bino awa bana na radio tia na télévision kasi le 10 septembre oyo eza mardi ngunza manso année passée bosalaki yango po bosala yango mbuma nini ebotami bobengisa bato baya susu le 10 septembre yango bosala na bano kolakisa biso nini ebotamaki année passée pe bokotalisa limo oyo bozokamba na kati ya religion africaine bandeko balanda émission eza en direct bakomi testo tokotanga ngunza basaba no malio bamiso no bakomeli biso te kolandela mwako bandeko na biso pe kaka banoa baso azoboma bango na mboka ya Afrique du Sud yango moni bangunza bakangami ya moutage eza makasi bagazi ezobeta makuna libanda ngunza maloba epana
qui n'est pas ordinaire, donc c'est pas pour sauver la race noire. Yangoana, osala chrétien, osala islamisé, osala bouddhiste. Yaka, pour Mfumukimbangu, aza, pour. Osala islamisé, bouddhiste, pena yo bandi bona so padiste balobi ki na le poso moiboya mokolo wana ezali maloba yangunza sakibanza danza na seconde différence zo chite na so émission so ça ebele ya bazona na nona ngonga oyo pona milulu minene ezali le 10 septembre 2019 na mingi eloko tokotalisa kaka bandeko baya eza losambo ya papa nkusu te to nkusu te loye Mfumukimbangu asalaki yango biso tokosala tokozongela kaka losambo wana ezala bankasa biso baso tozala nango po befe ebana kokoba ya kosala po befe bana kokoba nguto soko bisa ebele ya bayindo pour mokolo wana 2019 na ngonga ya 9h na matadi libala oyo wana kokosesa losambo monene mpona koluka kodélivrer mabele eno bamakambo mabala ya bato maloba matondo kuti mokolo mona bozala ebele boya pamba te mabele soki ekei bana na bino bakolela wapi bakovandela wapi nde ya ebele bankomo ya mboka bozanga te mokolo mona bobengama na bangunza bankomo bino bakolo mabele bandeko bozolanda biso spécial septembre ngunza bokiti boto tobele na soki émission na 20 secondes nini bokotalisa bana na bino bayindo pamba te bino bangunza kozanga mama bana na bino bayindo oyo bozwaki mission koya koteya mosongo esika babongela nini bokotalisa bango mpona milula minene oyo bozolengela na mokolo le 10 septembre 2019 na ngonga 9h na matadi libala maloba epai na bino ngunza bokiti biso mopanzi sango matondo mpe na bandeko tokoliki eloko biso tokoyebisa bino lokola etando eza ngonga masolo ya kosolo eza mingi me mpasi mingi mpona ngonga ya solo eloko tokoyebisa bino kaka bandeko tobengisi biso banso bayindo na mokolo yango eza mokolo ya ntina monene mpe ya makasi mpona biso mokolo oyo mobikisi na biso oyo biso nyonso torekonetraka ti aza profete na biso asalaki prophétie profete barekonetraka ye na baprofétie na bilaka oyo asala nde mokolo yango toya biso nyonso ebele na matadi kibala na siège ya religion africaine tokutana biso nyonso mwa mibale to mardi na manaka bapaya konso na manaka na biso bayindo nde mokolo yango tokosala losambo ya nguya mpe bokasi mpona kolela na Mfumukimbangu balongo mpe na bakoko tozonga lolembe futaka te bayindo bazonyokwama bakobika na kati ya lolembe likabo ya moko na moko nde kosala ete ya solo bayindo bazonga basomi ya mabele na bango nde tobengi bandeko nyonso bayindo bazonga bonsomi wana ezalaki liloba ya suka mpona émission mokolo mwa lelo ya ngunza bokiti boyoto après eveni septembre tokoyamba bangunza bango nyonso no bakuta bakongo angola bakuta bacentrafrique bambujimai baest babike lolendo efutaka te oza chef coutumier oyo tobengi nkumu rendez-vous le 10 septembre mpona mabele ndeko na mutu abengi osambela pozwa libala na musala aza lokola mutu okende kolela ye mpona pasi ya bomoi na yo akabeli yo mbongo kasi mutu alobi ke boye tosambela mpona mabele aza kolelela pasi na yo oza na yango apesi yo mbala okwakolela donc soki mabele eza délivre te ata bosali bakampagne saboka kolobisa komonisa baveugle eloko moko te komarche na kati ya mboka oza paster oza ngunza obelelaka molimo ya Mfumukimbangu oza chef coutumier oza gardien de terre na bangunza nyonso mokolo wana le 10 septembre 2019 oyo eza mardi religion africaine na bokambo ya Mfumukusu ke muzala ngola ya Mfumu mabele ya bayindo botala bakaboli biso Congo ya Kinshasa azondimake mutu aza na este bazani bandeko me mutu azani na Congo Brazzaville bazani pembe nazobengi étranger botala bangunza ebele se na première année o bangunza balobeli ba sud africain bazobenga biso étranger biso bezobenga ba sud africain étranger tata mama rendez-vous le 10 septembre mardi le 10 septembre 2019 na ngonga 9 na matadi kibala kimi ya nzambe ezala bino tokote na poso ezali kola Bayindo Naboni,